surtout que na Bible Jésus azoloba botika bana mikie baya epai na ngai. Voilà. Ba continuer pour na nini? Parce que bokonzi eza likolo bana. Eza eloko moko spirituel. Voilà. Ce qui n'a accueilli, nana qui n'a compté, c'est JB Piana, c'est mon grand frère. Voilà. Mon aîné, à l'époque, Nabiso, c'était un vieux que j'aimais beaucoup. Et puis, à l'époque, là, tu vois, mon mari, Moninga soki eyeli yote. Tout le caca tout couvert. Tu comprends? Malgré la loi. Esther Abi, malgré la loi, j'entrerai. Ce qui est erreur. Nze momoko aminanga ike, evance ike ba la embabi. Nzoto ya papa bila keli mabe po na mwana e. Lipambo lipo na mwasi alibala o. Nga nazali mwasi alibala na yo. N'importe quel âge. Ce qui moutouna bali, ils ont sous la kelima bête. Ok. Est-ce que tu as nanga? Ils ont sous la kelima bête. Parce que à bali, ce qui va bali, bon, y en a lobby. Toko konande, moni monde d'artiste, et on a lobby. Ils ont monde du moko vaste. Ça veut dire que quand tu as koko bimise mabe, si réellement peuple congolais, peuple congolais, tout ça, moi, ndenge moko boye. Il faut que tout ça, bantu. Oh, bantu, tout ça, quand ça le voit, ko bota ban et belé la signe à bonga. Voilà. C'est ça le défaut et ça, maintenant, beaucoup de biso. Tout le monde a le quoi, et na boti ban ndire bomengo. Non. Mais autant la mundele awa, azana mol moka munene, masaka na bala mi bale. Balobi Kin France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien ota la émission bien Kin France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi soto lo ba minte musala ne makam abonné massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais. Nous avons la personne à mon master mo sala na émission trop bien. Yannick Wenge na la Yannick Wenge. Voilà. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bonsoir. Tout ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre à travers cette émission Kin France Télévision. Kin France Télévision, votre canal, meilleure chaîne d'actualité, la chaîne qui vous informe à chaque moment parce que vous informer, c'est notre souci majeur. À travers cette émission, vous savez bien, par rapport à Bino Congolais, au vivre à la foot du sud, artistes et comédiens, musiciens, Congolais, pour tout cela, sur l'actualité, tout le sujet, Oyo, tous Aranango, Nakati, la chaîne Kin France Télévision. Kimia ou Mabota, Boza tellement belé, Bota, Rabiso, Zambala Liboso, Bola Biso, place Bokomis s'abonner, cliquer en place à une notification pour vous parce qu'il y a un de vous permettre à Bino, Boza la vidéo, Nabiso, Oyo, Ezali Koko, de la Kin France Télévision. Boza tellement ébélé, Bota, Rabiso, Bobing, en tout cas, qui met ma bota. À travers cette émission aujourd'hui, je reçois pour vous, il y a Joe Moulex. Joe Moulex est un artiste musicien, donc on peut aller en solo, il y a un artiste comédien. Pardon, un artiste comédien, pardon. Avec lui, on va parler sur l'actualité. On peut aller en solo. Il y a pourquoi je suis Moulala, peut-être taper ma solo. Il y a JB Piana, en tout cas, il y a aussi là-haut. On peut aller en solo, belé à travers cette émission. Il y a Joe Moulex, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Wenge, Dieu fait grâce, tous à bien Zambé Azobatela, la PCP Baniko Azolanda, puis on a 4 Koya Mons. Bonjour Nabino. Ok. Voilà, merci beaucoup. Il y a Joe Moulex, Batebele, Zuyo Lissousou, Lelo Toyamio Lissousou, la plateau, la biso. Pourquoi je suis Moulala? Et ça, pourquoi je suis Moulala? Pourquoi je suis Moulala? C'est la question, hein? Pourquoi je suis Moulala? Donc ça veut dire que ça pensait mon co Oyo et il a qui n'a pas artiste. Voilà. Même tout ça de loin, n'a artiste. Donc Nathalie bande coopéré, Nathalie Moussara n'engle comme dans monde abisso évolué ma cassi. Voilà. Puis Nathalie marche nanga. Donc je me suis retrouvé que oh ngapna ki mon copé on nous fanda boyé dans le baka. On se montre moi na bengio papa je suis dans une émission moko boyé. Un artiste moko songolo
azo pe sa parcours ne atangi kombo na yo. Donc je me suis dit ils ont ça la trop na bana basi mususu bani mususu ah vieux obita on a ça la théâtre na to raconter ser mozo mo bita na école primaire pour na ba tumbolanga faut ba kaka moi ça mu okobane moi ça jo mulex moi ça mulala moi na tomboki et là je vis na monio en personne même temps mazoya na monio mutu bona na so prêtre abenga ah bando yi na monio to tu ça que tu es aimé na public ça veut dire que public ba lingio c'est comme batonda yote donc ça dit que les gens ba lingio kaka mago fandi mais au sentir que ba lingio akaka prévenir na côté na mitema de prévenir pour tout mon grand frère propre na bengi grand frère de JB Piana. On me remarqué na wenge musique ça na danseuse mode bien parce que comme on moulala Joe Mulex ti ba kutu akufi boye ba kasi lokola pourquoi et ça na jeune moko zala ki moulala de tu ba Messi le labimi le munu so ko pesa mo ani pe Messi parce que j'avais fait aussi mon temps que na moni ba Jojo ba bima ba tibele ba bima na ba référence wana ba fils des Amunda parce que ça ba biloko ngai mutu na relancer angolu susu donc ça dit que naza est pas ya bato mais ngamoko en réalité na fandi bon na fandi pourquoi même si tu pries on comprendre mais nzamba za Moïse nini kaka nzete na yo wana bon nzete na ngezani ona ko beta eza kaka art voilà kaka na nzete na yo wana donc je me suis révolutionné na donc c'est que souffle les anam nazanam et puis babenganga ba fait babenganga partout donc quand je traîne dans tambola tout le monde m'appelle azo se référer ozo mon azo se référer même le na transport na voiture to solana sermo betali swabi oyebi mutu bo solana ya bibu na ya bité a bien expliquer desko ya bi oh tu to tambola boy que tout ça na tu comprends? Je me suis révolutionné na mon grand frère à Londres, Papi Moussoui. Parce que mon chic choc à Tongo, bango de pinda boy, parce que recrutement le chic choc le yenge et voisin. Qui est to meko solo l'habité. Na betele li solo l'habité non. Caché na yo ti lelo. Et ça est pas ya bato. Mais yo kufité. Ndeni caché ngaza caché na ngai. Mais ici à la fuite d'ici je me retrouve non ça la sécurité puis sécurité on peut pas côté bino ba boma bino na minduki quand l'esprit me parle ce qui okufaki ba nyaba bana na kufi parce que naza na 4 combos donc Emmanuel combo na botami ego ça combo net école ba na quartier ya ego Joe Mulex moulala ba bisko soko okufi ba nyaba bana na kufi Emmanuel te banga ba ego banga banane Joe Mulex a kufi Joe Mulex so wa c'est quoi non ça sécurité ça fuit et on ko lo opi mutongo peso pe bazo gangela pe yo bakati yo pe mbongo pas mutu mo tamu so pe mu non na eko fana na bi je me suis là na eko se référer na histoire mo na Bible na histoire à Rit j'ai travaillé sur les 7 personnages dans l'histoire de Rit. Voilà. On s'est retrouvé dans Naomi. Naomi a coupé la mobali. Naomi a coupé la bana. Je me suis retrouvé que ceux qui Naomi a coupé la mobali a coupé la bana parce que Ami Yebaki o azate. Ok. On comprend? Naomi a mis Yebaki tete a coupé. Je copie bateau belé bazo koufa lelo. Ça le savoir que o yaza. On comprend? Le jour que Naomi a compris que Oyaza a se révolutionné, mais a tout fait la moitié naban. Tant que Rita solo banaye et si kayo kola la ngana kola la ningi naza mobile tena na banate. Et puis Rita solo banaye ton Dieu sera mon Dieu. Yo zo le la maison mutu moza ko envier nzambo azakati non. O nzamba la solution à faire. Dieu crée. Nzamba créaka. Vous comprenez? C'est quand je me suis retrouvé que na Naomi, naza komi yeba te, kinga na Joe Mulex. Naza komi yeba te, c'est ça les questions maintenant. Pourquoi je suis Joe Mulex? Moulala. Naza komi yeba te ke ngande moulala. Ngande ole kinanga shikito na pesi mbota zolo bake, ngai na landa si la Joe Mulex. Na landi nzamba pambo ole kinanga cliché shoga. Azobeta lisolo bi na mélange ki moulala na
Kokodioko. Oh, kumula lango nazana. Azana peut ça c'est non. Faut que je révolutionner. Merci beaucoup. Je crois que tout va comprendre, tout va comprendre que le Joe Moulex ça la Afrique du Sud, le Joe Moulex en tout cas beau PCA parce que Azali ko s'est révolutionné déjà beaucoup mon aé Jésus Moulala Yasika. Où tu obéis du solo ya grand frère nayo, Jibem Piana mais qui on tu comme là oui, na ça je suis total comme on apparition mon dans ça là non est tant que parent. Bon, on a le belo comme moko surtout que na Bible Jésus zoloba botika bana mikie baya ipai na ngai. Voilà. Ba continuer pour nini? Parce que bokonzi eza likolo bana. Eza lo comme spirituel. Voilà. Ce qui n'a kei nana qui na côté c'est JB Piana c'est mon grand frère. Voilà. Mon aîné, à l'époque, Nabiso, c'était un vieux que j'aimais beaucoup. Et puis, à l'époque, là, tu vois, je crois que à Kabela Ngapé, un jour, na fanda quelque part, à Tindela Ngapé, Nini. Te, ezaki, tu fanda ki na bar, moge bimaka kala. Na bandale ya osala succès boyi bata wengi bazaoya mingi wana ngape na yaka wana accompagner na moni pe batindelinga ya zai na kati eza eleki moi temps donc ça veut dire que c'est mon grand frère ozomona babimisa mabaya ya te parce que eza télévision ngaza artiste omoni nzemo mari misamba yemba moninga soki eyeli yote okoyeba okopamera donc omoni tout le caca to couvert, tu comprends? Malgré la loi, malgré la loi, j'entrerai. Ce qui est erreur. Nze momoko aminanga ike, evance ike ba la embabi. Nzoto ya papa bila keli mabe po na mwana e. Lipambo lipo na mwasi alibala o. Nga nazali mwasi alibala na yo. N'importe quel âge, ce qui moutouna bali, ils sont ceux-là qui m'a bêté. Ok. Est-ce que tu es là qui m'a bêté? Parce que à bali, ce qui va bali, bon, il y a un lobby, toko konande, mon monde d'artiste, il y a un lobby, il y a un monde du moko vaste, ça veut dire que quand tu as un mise ma bé. Si réellement peuple congolais peuple congolais tout ça na moi ba ndenge moko boye faut que tout ça ba bantu o ba bantu tout ça quand ça lokola ko bota bande belé la signe ya kobonga voilà c'est ça le défaut et ça manamboka na biso tout le monde lokola et na boti bana ndire bomengo non mais otala mundele awa azana mol moka munene masaka na bana mibale asaka na bana mibale azana bozwe belé jusqu'au tant to bota ka fona na ko préparer moi na wana voilà que na bombeli nini so na moni que c'est bon na komo luka moi na mibale on a bombeli lisusu mais jusqu'au ba père na biso ba bombela biso eloko te obinga un jour to discuter na père père za bino bana bon bino na boti bino bolingo sunga ngati papa tika loko loba yo de muto ko sunga biso tabe kolo ko biso père na no binga nga avalage na ba 11 ans na lobela père tabe kolo yo ko biso ko na EPE Nyanza to fona kana baba to fona na mabanga mais ba collège zalaki ba bosembo zalaki ba lycée zalaki on comprend le Congo mais pourquoi parce que on a l'autre côté on a la kobota na personne ezalaka bongo on a l'autre côté on a bota chambre et salon mais to komi 6 so ba bakiti donc quelque part les abiso bana te les aberrer ya ba parents na biso mais ba parents on peut ba komisa bana binemi to ba bola ça se rend compte ngana loba na papa mi bela le baloba Abraham je crois Jacob azola que la moi na Benjamin Mabé par rapport à Matana Mbetu na ye. Ça veut dire que ça c'est belé biso to sala. Kaka les mêmes Mbetu oyo maman na biso ba otya ezemi. Kaka les mêmes Mbetu biso to sala kanini. To lalaka. Ezabela keli. Ezabela Mabé voilà. Na tuso ozola manga. Ezabela keli. Surtout que te pas baluba toilette bokilo continue ba ko ko se considérer boyote. Voilà. Pourquoi? Bozana l'autre côté. Mais père akufi
yako lo papa peso makasi nga makasi nya opesa nga labo papa bundate la vie yaka yo mwana yako loba opelo tel loba suka to papa peso makasi ni yako pesa nga d'abord père a échoué atiki TVT atika radio mo ya Tatungi radio pama papa pila minene pila minene ça veut dire que par iso ya père tu t'as beau tu do notre ba échoué ko ba rendre biso si ko ba to comme na ba victime voilà to ba victime to comme na ba victime ça veut dire que surtout que pas mon na erreur ya ba para parce que comme bazana ba cause na possibilité tes signes faiblesse voilà déjà quoi que le kola est loko tes signes faiblesse ba ko zuleka ka mwana bongo non ngana koli oui papa maman na biso azako betanga maman na ngai ngana koli ba pesanga carte ya mapa fona kenda po to nazonga classe to ke congé ba tumindi ba ko sakana mingi za ko sakana mingi te na sakana tongo na ke ko za mapa poto ba ko futa na fin du mois ya ona sombre ba uniforme so da tel pe rendement na mela masanga te na mela cigarette te ngala kota nga oui ba musique nenge betaka boy na nga kota nga ba musique te bon na vivre ma comme comme na ki végétarien ya na théâtre voilà ndena comme ko reconnaître même ceux que tout ni ba vienga bios à l'époque na biso batunu na joie na bango ba oye biso ke jongole sa mela masanga te amela cigarette na ki trondako nga na otanga classe Nathalie eza eloko mona pesa grand frère nanga ve Johnny Chakala yeba na ngai nga na zoya chic choc loyenge nalataka couper nazokende classe abinanga mulex kotika classe te parce que eba kasu na osala pona moni ba parents nanga ba échoué nga bilelo so ba kanginga na kotelanga tuzana ba camarade nanga ba Richard Libanza ba Gabi ba masebele bele soki le 12 rebeti ba bakiya bakilia na ba parents bino sko fandi boye bozela 17h bakende wenze Aujourd'hui, on peut pas boire 19h. Donc, malgré j'étais avec des amis, bah, on met la cigarette, mais dans un monde qui bah, place on a outil. Voilà. Neti ba Shogo, ba Nicole Kitoko, ba Maman Maloba, ba et ba wata kutoza déjà, hein, ba kata, zo mona, ba to penda oya kalawana, puis na mélanger ba aussi na ba Merci beaucoup Yamulex Toromo Kenasuka message zanini na bato yo bazuli baku ya tala biso parce que tu bise bango Yamulex tozana chaque semaine bon nous on a 3 4 5 fois biso toza ko accompagner vision oyo azalango pourquoi je suis moulala donc na rotozana avec Yamulex pendant semaine mon matin 3 4 5 vidéos tikino Toromo na producteur malam topé muto ko chama ko kinae anje pour nous soutenir film on a message za ni poto ka bana kaka menge wengo lobby vraiment na yebi que ça plateforme moko oyo za lokola muta contribuer ya mingi pona yo je crois na yebi saka wenge anytime obenga ngai na ko sala tuna ya na za artiste o te na oba na bata maka na téléphone te yo yebi donc na za ka ouvert na za na ndako ya na ye parce que na yebi le pourquoi na zo le ka na média 4 ko ya monde o na zo le ka que pona yebi sabino que pona réussir eloko yo esenga kaka mbongo esenga bino donc geste na bino oyo ko contribuer net na sagile nanga Benedict Malana na bitala yo lokolo solo na étoile yebi ça déjà étoile pour nga za eloko ko pesa étoile te yebi ça est déjà autrement na eza biso na zuye pona ayebi selanga ye eti ya papi abitenga na so na vue de loin pour le cambo il faut azangate parce que moi na chikso le yenge fait de la moi chikso le yenge ngabite kona Pierrot leki nanga mabi abimi ozomona elongo na bof donc ça veut dire que moi bateau yo bazo bima pona ko participer so bomo ka ngana za besoin acteur nanga kingada jouer oui yo to solo na biso yo solo na ye déjà nango problème ité ozomona na besoin na bino nga mulala ye Jojo Mulex oyo boyebaki na lingi pena ke
na question na pourquoi je suis moulala Ozongisa. monango donc passer 16 patrons yoko tout déjà mutu nangai tozanaye ala ozanga teleki nanga Pierrot Ndomba ça ko ozanga jamais ozomona sko ba jonkero ngana to bimisa wana parce que ça pona bi que ba style nanga po totala ka totala ah o style nangai ah oyo ekubala nana oyo ozomona tala kutu étoile azali azolanda nga te azolanda nga mayebi te na peta sko li solo na be d'habitala rôle étoile akosala tala ni na ndofinga mama pasteur wana pa ozala mama pasteur okopelo kwango makoti na magaza ke nsomba bijou donc nga sko mondimo na sina pengwa okopelo kwango na moni sko mama pasteur akota osomba bijou na baba bijou banani ya biso bandimi sikoyo na zuye libanda sikoyo tala sko na yebi sko ba réaction ya mère wana ya ser nanga wana donc ce copain qu'on je n'a préparé pendant conséquent dans un besoin tanga ba combat ba tout pour boza de ces belé beaucoup bien belé ba o yangai soko ben kana numéro wenge peut ça peut yo ba bien ça na la difficulté ya ba comment wana numéro ya viejo mlex ezala komika WhatsApp nanga wana komi wana en tout cas ozoi mo ba pesa quelque mbote to kabwana bon on a pesi mbote na ma sœur Sylvie Rite Sylvie, tous ces vous na Londres, na Pession Mbote, Mama Sylvie Mouyaski na Allemagne, na Pession Mbote, Rita Moulemo, Mama na Tyrone, na Pession Mbote, na Pession Mbote na Ange Matutala, na Pession Mbote, na Pession Mbote na Mama Arlette Zoua, na Pession Mbote, na Pession Mbote na Mouvi Papi Moussoyo, déjà au Sozuya yo. Na pesi mbote na ba masa nanga nyonso oboza libanda mboka boleke bele Igondo Mbasi Richard Ibanza Richard Mukendi bozaze bena na Gisèle Tonomo na pesi mbote parce aux États-Unis mama Francine na pesi mbote leki nanga moko matu mabi elongo na bof na pesi bino ba mbota ngo na ebike ça porte ça makasi Bibiani Pembele en tout cas vraiment je vous aime Nadia Love na kata Londres na pesi bino mbote que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup mesdames, demoiselles et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous Joe Moulax King France Télévision avec Yannick Wenge. On est là toujours pour vous informer parce que vous informer c'est notre souci majeur. Nous allons pour toutes les informations, topé Sabino, Sabino, nous allons Joe Moulax. S'abonner, aimer, partager, on a une notification, cliquez en haut. En tout cas, au cas où information à Joe Moulax, tout Yannick Wenge. Sorry, nako l'émission mususo permettre ça la briefing ya pourquoi je suis moulala wana ko to ko ma détail to travailler na public maman Chantal to travailler na bino maman Chantal la joie maman Chantal na kata France donc to travailler na bino. Merci beaucoup, nous sommes dans la fin d'ici là pour tout bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Depuis une coalition des milices affirme se débrouiller seule sans l'appui de l'armée régulière pour collecter. En tout cas, vraiment, Agandoki, c'est un autre sorcier. Répétez ça. Donc, on a